Azandeko ya mboka moko. Andeko. Eza kwa vie ya kula, mami. Na pese bambote be. Na bino batu bolinganga te, nga linga bino. Na andeko na bino. Tokenda pe na ndako ya muntu te kosenga ke nga pona chef. Faut pianga ka mbongo na mela bière. Donc toi na vie wana te. Mais yana mutu musoko chano munoko e amoko za no sopeka. Kabela ngai senga ngai. Epesa ngai. To senga ngai te mais kabela ngai pesa ngai sombela ngai. Nga za bongo te. Donc ngai na bongo te, en plus nana ba chef o ba bongo te, nana ba acteur o ba lela nzala pamba te. De longola mo lo lendo lataka na parce qu'on a rien. Wana lote, nga nana ngane lote. Nana ngane lote, na bipe musala te. Mais yo penza wana lote. O ba sombelo na lipa. Ba sombelo na bière. De loko non nyonso ba futela yo. Donc kolukato continue ko pesa batu ba bon ba nere mata batanga kombo na yo ba dig. Donc nana kitisa yo. Surtout bito ba leader ya groupe vraiment ezana. Ezaka moto ba finga wa fazali bosona. La maman présidente que nous recevons. Oui, eza Gloria Mambo GLM. O bango ba votaki, o ba moniki mutako gérer biso. Bien si bato musu ba lobaki ba osale lote. Mais pour on pesa réponse parce que na yo ke belé dans silika na ngate, to na biso normal. Pona opesa nini naza maman présidente na boyango te naza maman présidente naza na bato naza na bandeko nango na travailler na bango biso to longolaka donc moi ba global ba musoso oui c'est bon mutako lo bana ko commenter na ye mais boye baka ke to longolaka pe si ça ne va pas to moni mutu mo betsa biso libaku to za peine na droit bureau evandi to longoli so biso so to longoli bino boyambi na bino botikela biso ba jeton. Bilo to lingate yangwana etam so so mobile betam so mesina tika théâtre suite à makambo eleki parce que to l'équipe to leki donc to leki mais ce qui est pour na mobile quand mesina tika théâtre potom so so na kangi monzoko na ngape na vai na kwena nga mais te mala lingango mingi donc kolobate ke za bayaka ka kuna oluka mbali so bayaka bongo en tout cas bandeko na nga basi boya pona musala. Parce qu'à partir de Moussala, des mobile, des motos, les bandes à apprécier. Le groupe les groupes ni au place pour vous. Ni nous si là, bien, Congo Amérique, c'est la première fois. BBM, ni ne si là, nous sommes là, nous sommes années bandes, les peines à souka. Nabi bien, oh, inspiré. Et puis, personne m'a gouana, mando, mon enquête, on va parler aux hôtels. Ah, on a bien joué, on a joué, boy. Oh, on a vraiment, so va mi balé to mi sat. So va 10 na préféré autant rata 3. Ndimi bete ba kyoza 10, ba kyoza mi so mi balé to moko. Eza lokola maman la monsieur Thérèse na sepela na ene nga jouaka. Eza kwa vie ya kula mami. Na pese bambote bele po loko bando luka yangwana. Azaka mama jamais akabona na bana Suivez Congo America TV, meilleure chaîne YouTube. Patrick Mbouya, Congo plus America. Souka na site. Bolanda siga msoute botala ba information sur ya Congo sur bon botala ne zappez pas www Congo America TV. Banamboka, on est sur Congo America TV. Abonnez-vous tous. Bendela Mboka, Lokuma Mboka. Thank you very much. Congo America TV. Abonnez-vous na Congo America TV na YouTube. Place où vous avez info. Il y a ours blanc, il y a Pembe. Congo America TV. Patrick Mbouya Kaniki TV. Congo America TV. Congo America TV. Salut à tous les internautes, salut à tous ceux qui suivent Congo America. Congo America de lui-même Patrick Mbouya, pas de 5 depuis USA. Il est mon solo. Salut na batunyo sopi alinganga votre serviteur Bibien Bravo. Bibien Bravo dans le Baraka, votre premier artiste à la presse congolaise. Tous à la wana pour na commémorer bino makambo bolingara.
mambo bosengaka biso tobundaka bandenge nyonso mpona topesa bino kaka mambo bolingaka. Là je pars directement début monsieur senga moi salutation pour au peu ba soutenir bien bravo quoi bato baza scotché soudé vraiment na Congo Amérique. Mon vieux Willy Lokanga Easy Cargo, les vieux Kundulu. En tout cas, mes salutations et puis mes sincères remerciements parce que Viona Solisara petit vraiment comme il faut. ONG Mwakano, ONG Mwakano, et monsieur Caleb Lola. ONG Mwakano, et monsieur Caleb Lola, balobi. Et on a battu vraiment bateau simba bien bravo bateau ba pesa vraiment makambo na Congo Amérique na ndenge vraiment sengara. Juvenal Mboula le jeune homme en couleur. Nakati States wana rantoa ba salutation brother Swami nakati Chine Naomi Levande petite sœur propre nakati Poitiers wana na mobile na Jimmy Levande. En tout cas nebi ke binonio so ba mourir à théâtre ba mourir à cinéma congolais bozala wana pa ko zela bien bravo la mno ba comédien na bino bolela ba artiste na bino ya cinéma oyo bolela. Aujourd'hui je suis avec Jelem. Je suis avec une grande artiste aussi, si on peut dire, une grande comédienne. Vous découvrez une pièce belle, vous découvrez un film belle, que ce soit à l'international comme au local. Tomiko Solane, à long et à large, côté parcours, tout bêtement ma solo actualité, ndeka mambongo zalara. Puis mbemba les caméramans incontestés, Lionel Messia ba caméraman, au fond les langues de Achan, va découvrir invité dans Jelem. Bonjour Jelem. Oui, bonjour. Ndeniga. Oui, ça va Nangola Nzambe. Moniga manzambo sala pande na côté lio donc stema et puis santé donc net il fait où na tout na internet. Nzamba asala toujours na bano balukakai atika bango te. Donc ndenge moko pe asala na ngambo na biso tozana kimia na elongo. Nyonso bolobara Nzambe. Yana mote batuna ya ta santé to atuni ndé mambo marché alobi ata père mobo ya quoi mobo ya nya sela ye makambo bino so bara Nzambe za pona boboyaka to timbela oza caché quoi caché neteni non parce que to ka ngo ke ba artiste ba la mo bitibiche bi mo e propulsa bango en dehors ya Nzambe pa to bien le tout puissant mais moi bilo mobo zala na te soki bango bazana biloko ngo ngana yebiki nana oyo o aleki ya bango le nazana Nzambe o aleki bango o akela bisika bango bakotaka et so balobi ki ba artiste nyonso ezalaka bazana bichebi nga pona nga na lobango eza lokuta parce que nga moko nakota nano te mpe na otikala kokota te Nzambe azana kana biso aleki nguya ya bichebi wana donc kisi yango te esala mutai ba rejouer koyeba musala nde sala mutai bana poyana bato mosusu basemba kisi pe bayebana na bango te bazali ok pe bon il y a 2 personnes 3 personnes il y a monsieur simbi mais ayo au baby si sous makasi donc c'est inutile. Ouais vraiment c'est ça Moussa na mino zo marché ndeni Moussa na mna théâtre congolais selon yo mon marché ndeni cinéma ouais cinéma mais ça on bien théâtre mais tout ça spectacle là matin. Bon, c'est aussi une occasion d'expliquer parce que so peut-être nous sommes dans la confusion il y a vraiment cinéma c'est quoi et puis théâtre c'est quoi. C'est aussi une occasion publique non pas mais découvrir so ba la confusion ba yeba différence là. Théâtre ça oyo tozo jouer na grande salle qui bat bakoti bat ça spectacle. C'est ça qu'on appelle théâtre. Mais tandis que cinéma ou neto benga filmer. Deux eloko yo ba tourner, ba filmer, ba monter, ba légis na ba étape nyonso. Et comme filmer. Et ça cinéma, tout ça cinéma. Mais biso tema to mesana ko benga théâtre. Netinga nga na sala spectacle té. Wana ezara système ba théâtre de chez nous. Ezara ke ba sala nini mo spectacle mo boye, bokoti, bo futimbo na bino bokoti. Ezapa na bato mususu bazaba ba bengi quelque part. Bo ça spectacle, wana ba benga bo ça théâtre. Donc si nous comprenons bien, c'est que parmi vous, il y a encore des personnes qui sont ignorants. Ils en ont des artistes, ou peut-être des collègues, si je peux dire, ou ils ignorer peut-être la vraie définition ou PC maintenant. Parce que tout le monde a même na YouTube, tout le monde a même na titre, bilo na nous la diffuser la sur net. Moi on mis théâtre congolais, mais na kati, il y a un cinéma avec des épisodes tout ça. Donc c'est que il y aura une explication au PC. En tout cas, na ebité. Toi mutu na ndenge na ye, ngana ko lobati ke ba misusu so quoi.
En tout cas, nayebi te. Mais nga nayebi ke to yebi signification nango. Vraiment merci, hein, comprenez, hein, je l'aime à Kimi Nae, Koloba Nandemo, bon, n'est-ce pas, boy nae polémique, hein. Je l'aime maintenant, à évoluer comment. Tout le monde a un théâtre en Zonzing, tout le monde a parfois participé à un film, hein. Maintenant, tu as découvert, aux évoluer comment. Aux un groupe na yomoro, aux préparer blog na yomoro, diffuser blog na yomoro ou comment. Basi baloba on s'en sait kenda, nazaka na groupe. Toza na groupe. Si on a le bec qui est na groupe, donc ils ont quoi ngamoko kaka, mais toza na groupe. Donc toza na groupe pour tozo évoluer. Ils ont la porte des stars. Toza na bande kolangai, ba Sadam, ba Ben Clair, ba Afrika Bazali, ba Océan Bazali, bazai belé. Donc toza na groupe oyo, ba te belé bazana. Oh non na tangi, oh ba ebi, oh bazaki to sangani. Na ba o bazate ba kombo peleke belé donc toza belé na bato musu ba esika ba Samantha bazali ba boboto ba beni donc toza na groupe toza lisanga vraiment Igor Aza Leslie Azali toza belé ba kombo pe tant ba toza na groupe tu fais allusion quoi que groupe en a qui créé par ba te belé ba sangani ba moko ba pesi idée ou pas mutu moko avant que bato musu ba rejoindre non mutu azana na ndenge na ye. Alors, ma cantine ndenge bien sûr va modifier ka. Mais tant to sali réunion to sangani idée to ko vanda boete pour la batum susu netinga na bizaleli mabe o batu ba loba n'importe quoi bizaleli mabe na la capricieuse na pa makamabe donc pour muta ko supporter nga tant mulai une année 2 ans a kokate donc to sepela na bizaleli na biso mabe wana to sangani to sali groupe na biso o ke to évoluer ke to vanda la banda ko to boma ba carrière to boma misala na biso o to linga mingi po musala ngo pona sala ngo ezaka pona mbongo te so emola mbongo mbesi na tika mais ndé na linga ngo makasi ya ona nazo continuer ko sala na bande ko na to zana bango to sali groupe lelo to zo évoluer so ala ndio moi bien tango lobi bobo ki oboma musala na bino donc ça dit bo sepela bo sala groupe pour évoluer ensemble. C'est comme si Binonio sur un groupe en haut, Bouteki Bisika, après Bobo Sangani, ou il y a d'autres talents, ou Bimel Gawan. C'est qui m'a dit, c'est que m'a ramé, bomba mia. Angaye, Zambelanga, Mami Miosa, comme Magamba, Lukelangai, Ojele Malubaki. Toutaki, côté Touta, Nabato. Bazaka déjà libanda na biso bato bimaki mbala moko to saini to sangani non so bon à part bato balé déjà libanda mais tant bito uta qui donc ça dit il y a un bon nombre uta bazaki libanda a uta pe kaka donc to uta isa ko bato to uta na mboka donc biso nyos to uta pe ba quelque part to sangani to évolue un bon nombre net ka bo uta sigamo non na minute bato musu pe ba dominer biso hein. Un bon nombre parmi les Obobanda. Oui. Parmi les toto banda qui tozali. On était na tangeli na bato belé. Parmi bato na tangi belo ba dominer. Touta. Doto yebani ba source ndenge bandela ndenge zalela. Donc mutu lelo ko loba n'importe quoi. Ngana ko loba na ndenge na ngam so ke na question côté mususu mona répondre yo ndenge zalela ki. Donc touta. Non. Donc mon nombre moko est bien. O touta na ngoke tant to sangani. To sai liboke. Parce que on s'appuie moko et sokola kelongité né mon pesement so zolamba la lituka moi lituka c'est bon hein on lituka balamba na bakoni biso soka mabanga ça combien elle a parfois 3 mais so tchede on a des équilibres OK donc pour na lobake biso nyonso wana to sala que moi équilibre za na la période to évoluer vraiment place wana excusez-moi muké na me un peu que c'est martelé moi muké place wana public na biso ya Congo America. J'espère que c'est la première fois bamona je l'aime devant bango de la part ya Congo America non besoin occasion te Rolanda donc awa on sous-attend comme si baebina ne l'aurait sérieux sur ma solo na yo sauf que batela rona ba film mais ko yeba vraiment maramune baebi vraiment tiango peut-être na bosenga na bango kaka bazapi en posa ba groupe ngo les groupe ni au place pour uta ni no silate ya na bien na Congo America c'est la première fois BBM
nini esila te nyonso esila nyonso eza na ebandeli mpe na suka nango donc soki bato bazolanda na site oyo bayebi GLM te mais eza mpe batala mpe na basite mosusu bayebi source nango toutaka quelque part touta quelque part na groupe moko songolo touta kuna donc c'est inutile ke totangaka parce que biso mpe so tovandi mpe mo batangaka biso te mpo anika biso totangaka bango touta kaka touta libanda c'est tout. Vraiment tu as un peu côté moi historique ya GLM et banda ndeni pour ma artiste et comédienne so na ko bengo pe artiste et cinéaste donc tu expliquer biso ma sur le cinéma et banda ndeni nga sepela no makasi tant na koli na komena na posa vraiment na sa musalango bien sûr mon bakokoso depuis 2005 na sa demande c'est faut demande d'emploi auto kotanga pe groupe Mosongolo na sali pe demande na nga pona ke tika boye mon ba conseiller na dosé 2007 na dosé 2009 na ke quelque part au bisika na zala ki obatu baebi na kei na solola normal mais na mona est-ce mo bobangi mo ekotenga pona motala na banandeni na scène na oluba nini pona kota na idée mutu na yebi to sololi nanu te mais ko improviser mbala mona okokate nga mona ta na tali bato musu ba bien so okoti o bebi mbala moko donc ndumba penda na ndinga mukete esali ki na vandi ta na eko banda mbala moko na mona ki za normal parce que za musana na linga makasi donc na sepela na makasi ndenge pe to mona bato mususu o babima ya mboka international ya libanda parce que to le baka ya biso ate mais na sepela pena ndenge bato mususu za ba international tozo na ba mindele pona tangi na ba mo bato mwindo te tango na obanda bato mwindo lobi na neti nani mo ba mindele totala bango un peu partout donc musala on a sepela no banda bo mwana ke un jour ngapi na salango ngapi na salango eza bien quand même pour ngai. Si on comprend bien yayo eza inné c'est-à-dire eza don pour nanga na kolbe eza don parce que na tangela ngo inate na kenda nanga na inate makona nga bien so mbale o etikala okota tata na inate talent zo sopana ezaka komi kotisa c'est tout kozwa ka réalité ya eloko zo sala. Parmi ba o bande otala ba artiste o bande otala na TV ba acteur o bande otala na TV avant que yope au côté de Moussalango. Oh, vraiment, on est inspiré, on est peso goût. On est un jour, il faut la remarquer, boyer. Et si tu peux citer vraiment, là, non, niveau un peu ça, au moins goût. Il y a les banata. Bon, tout ça, au Congo, Ming a tourné sur le plan, non, sur le plan Congo, dans notre communauté, Congo Kinshasa, Ming. Pour nous, ça là, pona mosala bato boye pona nini kaka na ebite nini na sali baza ebele ona ndota na ndo sepela bango ouais na Congo baza ebele na senga quelque na senga na bi bien oyo a inspira yo et puis personne mo guana mo ndo mo na ketan wa parler zo tala ngapi un jour fa mo jouer boye oh wana vraiment so ba mi balé to mi sat so ba 10 na préféré autant rata 3 ndimi bete bakoza 10 bakoza msumo mi balé to moko eza lokola maman la biso Thérèse na sepela na ene ajwaka eza kwa vie ya kula mami na pese bambote bele po loko bando luka yangwana azaka mama jamais akabona na bana jamais mwana pa wanga na mama na ebike loko bando luka na kweya yangwana donc na sepela na eza moto na banda ko apprécier tant azo jouer baza ebele Donald tanga na limba te mo lobi 3 personnes baksa moko toza ebele ce ko pon boluka ka polémique tant na tanga 3 eza sans polémique so teng 3 c'est bon ba 3 premiers moneti mama seka ai patanga na niveau moko donako kanga mapanditi taka na film moto salia ya scandale yana esepelisa pendant na takaza la patrona na peso bambote belé abi donc apesa komba figue ti azo ya nzeta figue donc
naza pena fan na ye. Ye penza naza pena dans sepela ndenge jouer mais en plus naza fan na ye. Naza actrice mais nga pe naza fan na ye na sepela ndenge jouer. Donc 3 personnes et coquine non? Ouais, coquine on va autant ba comprendre que ngandem na singa ki 3 bo créer polémique te ngandem na singa ka 3. Ndeko ye pe moi di solo ana question moi outima likolo et outima pa mukolo masolo ne na benga kai Patrick Mbuya pat 5 alobi netikaka moi partout dans le monde bana poto ba fan na bino o balanda bino e balobi ba mona ba ressemblance trop na mama via so batali côté Taylor et puis mbemba na ebi et puis mbemba ça musala bien so batali côté Taylor batali même même ba très moussous peut-être facial donc il y a plein de trucs oh peut-être il ressemble à bino vraiment batuni est-ce que moi qui ndeko moko ezala to ezara coïncidence te voilà nous bandeko même sous botira la redévoiler te na télé non ki ndeko ya famille moko ya libota moko non mais toza bandeko ya mboka moko donc toi bayombe moso lelo ayindi na bato ba memelaki songi na bato balobane n'importe quoi to kabwana wa mais ngana ye tozwa pena inde nzela ba Congo tina mayombe pena ki eto kiti so to suki na mayombe suka pena chela te to continuer na mutuka moko tina village natal donc ngana ke nzela nanga yake nzela na ye do so tali banzela to kabwanela eza pas même 2 km na mboka na bango donc pona olobaki aza ndeko mboka moko ande kwa mboka mome ya makila moko te ya tata moko mama moko te. Vraiment nos publics de Congo Amérique va s'appeler Makasi Patrick Mbuya na ebi ko za vraiment na sengo brother Swamia ma sœur propre Adèle Mbongo na sinalo pe ngape na muyombe oza muyomba wapi po biso toza na muyombe ya Maduda ya centre. Parce que si on a un chela, on a un mboka. Chela pe. Mais donc on a un Maduda. De Maduda, on peut mettre un mboka papa na biso. Mais c'est quoi? Bon biso bana kine moto ki pa maman pe na de na yuga Maduda. Tikala kana komba Maduda. Ah, OK, c'est quoi Maduda na mboka papa na biso za on ka ba 2 km. Vraiment, je l'aime à se ressembler à ma sœur propre, ma grande sœur propre, Adèle Mbongo, à Katia Canada. Vraiment, son mon a rappelé un peu sœur. Na mon était un bayombe. Nous avons besoin qui tabouera pour bayombe. Na ba Congo, bayombe banandenge na bango. So bayu balu ba Congo bayombe, bangala ba Congo bayombe. So to même ba soyez donc pour comprendre que toi bi colonioso. Le thème toi mélanger. Et qui paraté, tout ça bien, tout ça bien, nous sommes très bien. Non. Adèle Mbongo. Adèle Mbongo. Qu'est-ce que vous commandé au Nanga? Solo. La grande sœur n'a pas. Papa n'a pas. Mbongo Dom. Vraiment, c'est l'ambiance. On a cuisine interne, tout solo, peut-être à côté. Tout solo à côté, puis même les caméramans incontestés, je salue mon vieux Willy Lokanga Easy Cargo, et je salue Juvenal Mboula, dans la state famille Mbouya Mobimanaï qui vous est au CPLA. Tout ça, je l'aime, tout continuer à obéir à ma solo, il y a Maramonabiso, tout solo là déjà. Et là, moi, et oui, nous allons apprendre et puis kalaté, collègues, nous allons jouer un peu déjà ensemble dans la pièce. Bon, pièce on a la nara, mais la pièce à Fumbombo là. Un collègue nayo Karine Yamado atiki théâtre ndé nayoki n'habite choses informées naza peine informé tu na mamba Karine follow tu na mamba pièce te toya na tuni po nini parce que tant on a la bino tant on a la bino na mona non ko sangsate. Donc, moi, le problème c'est quoi? Moutou na moutou a des caractéristiques. Mais il y a d'autres caractéristiques qui se correspondent. J'espère que dans le babon vous comprenez quand même. Tant que qui yo bazuye na film là, j'espère que vous comprenez. Moussous si on attend qu'il y ait pour na yende to ki atiri théâtre. Na ngara na impression na so la vrai ka atiri théâtre. Bon, je sais pas, je suis informé. Je suis informé. Parce qu'on a une réponse à mon source à l'écambatique.
soit qui ils ont dépendre na yé. Donc, si on a une question, c'est par rapport à quoi que Karim Yamado, on nous a appris cela, mais Yemoro, peut-être dans une émission pour te découvrir. Parce que je ne pense pas ça. Comment vous la porte en d'accord, Moutouzo, qui n'est pas mon mouton à éviter. À boya émission. C'est que vous avez un d'accord. Parce que vous patrouillez un d'accord, vous avez une source. Donc, pour la macamna, en tout cas, on a bien mais surtout, il y a la période des stars, scandale, on répondre mieux. Ouais, tu es rambamona parce que c'est ça l'actualité. Groupe Nayo. Nazongi souvent parce que tu kataki dans l'air ba question tout na me kataki parce que tu bete moi solo allons à l'âge tu ndemba moko na mambo eleki mais tu to ba moi hiérarchie parce que le ben groupe na bino ce que tu ba moi hiérarchie c'est-à-dire surtout bito ba leader ya groupe vraiment ezana ezaka moto ba finga wa fazali bosona. C'est la maman présidente que nous recevons. Oui, eza Gloria Mambo Jelem. Au banc, on va voter qui, on va moniquer, on va gérer biso. Bien sûr, bah tout le monde va dire bah on sait les l'autre. Mais pour nous sa réponse parce que n'a pas belé dans ce cas là terre, on a besoin normal. Pour nous sa nini, naza maman présidente na boya ngote, naza maman présidente, naza na bateau naza na bande ko na on a travaillé na bango. Biso to longolaka. Donc moi ba global ba musoso oui c'est bon. Mutako lo bana ko commenter na ye mais boye baka ke to longola ka si ça ne va pas to moni mutu mo bet sa biso libaku to za pe na droit bureau et vandi to longoli so biso so to longoli bino boyambi na bino botikela biso ba jeton hein bilo to linga te yangwana parce que biso to tikala ko blika na ndako kwa mutu te pona obakele bambwakela donc botika biso pe akimwa kimia wana tema biso to za na biso natina te hein bobana lobake biso ata tozate bino mo bo continuer musala donc de bo continuer biso na kwa na biso botika biso pe akimia to longola ki boyambie to suka wana to benda na batiraillement te o se eleki vraiment groupe na biso la période des stars bozo préparer les biso nini to na ba film belé mais son na ba titre ba yi bango avant pardon na kembango moto avant peut-être na yawana ils ba œuvre au PC déjà public na bino. Oui. To PC maintenant na tanga kombo na scandale. Et c'est kota qui se pelisa. Donc poto e bakete ata nini mais tellement nzamba za toujours elonga wa longi sakabana na ye. Puis c'est ça na se pelisa bato bazotala o ba ebi musala ba ebi musala ngo elekela ki eleka quand même bien ya bana 2 ans ou ya moins de 2 ans mais to bunda. Moins de 2 ans mais on to na bana o ya 9 ans. To na bana ya 10 ans. De base belé to tanga to lemba mais tellement mité mekeseni to bima na biso na bango to zaka bana ya moins to zo évoluer malé mais film na suka ba fan nga bande ono so balinganga mi na bino batu bolinganga te nga linga bino na ndeko na bino botala musala to sali pe to lemba na te ba film muso ezali to za na misusu belé o bo sepera makasi bien sûr pour le baka to sala ka ba Reddit, hein, terme ni na rolba. Tautologie. Mais quand même, c'est Pelisabino, ils ont ba histoire, ils ont ba réalité, ou ba tout ba vivaka. Donc ce bobi que ça ka yango kaka pe prendre parce que tout ça mutu na idée na ye, mais ça hôtel est quand même un peu différent. Donc mutu on peut ça elengi na ndingi na, ils ont quoi biso to pese elengi, il y a film na biso scandale. Donc mutu so atali yango ya ba féliciter biso. Mutu ça se retrouver que oh, batala nga petit. Bamona ngapi to leka na biso mais film scandale to leki to alikolo oui voilà vous jouez ka bino na bino to zupe mo ba tête mususu to benga bato libanda na obayinaki na obayina bangote to benga bato libanda bazana kati bandeko na biso nti mama na Thérèse na kati maman Moseka Kadia Mbuji Elko papa Serge Pakalowi, hein? Pakalowi azana kati et mto sexa batuna maman seka penda en tout cas bazana kati ba merci na binonio so eza Francis Kana Naomi auto invité qui 8 personnes wana mais tous les restes les abana la période des stars donc nzamba pambola bon bisika bazali eza lokola ndenge ba pesa nga conseil pa ya Debs de Baba na Toulouse na papa langa Tajo Maneka ke to bunda kaka nzambe wana akomatisa biso
kandenge boloba ke nzamba kotika bisote papa Robert place aux apena nzamba pambola yo na ba déclaration na yo na ba prière na yo zo saela la période po elonga même ba pasteur na ngai en tout cas Char Mayala Francis Mayala Char na pasteur Marius Mbongo nzambe pena pambola bino parce que botika la période te lelo koza eza mokie bato ba oye bango te mais lobby bino bota déjà lobby na ndenge zo mata donc nzambe penda azana bino longo elo na kolo bano yangwana vraiment wakina bango wana na tangeleo. Merci beaucoup tozo qui n'a presque na fait émission na biso maman loba maman trop peut-être loba maman soupe na média parfois loba maman na cité que théâtre et bon film si je vais dire mais un habit théâtre dans un sens large hein? Donc ça dit théâtre congolais et baby parce que bato belé ba omi oya lelo na art na bino wana dramatique ba omi go ya na idée vraiment té ya ko sala musala makasi to na passion vraiment té mais mingi ba omi oya msu nzele mo bazane vrai chéri ayenega pona lukombal mo na poto soit jo mo ba ne vrai jo ayenega pona l'essentiel à la rana casting et puis et le peut-être bébé mon na poto par là yo ki olobama nini d'après ton point de vue. Ngana ndimite kezaka bongo parce que yana bato ba fie belé pe balinga théâtre té suite théâtre et bébé c'est la biso caché nandimite ke moi sinyo so yaka koluka mobile so eza muta zaki déjà na esprit na ye ya kindumba aye na monde ya art c'est ka ko échouer à travailler bien té pour mutu fo linga musala fo ko kota penda na kati ya musala ndio ko sentir penza que té oza dans les bons. Est-ce que pour mutu azo mobile faut kaza na théâtre peut-être que mutu ya mutu azana source na azana canal na ye oya lukelama mais so nga peta muso so mobile beta muso mbesi na tika théâtre suite ya makambo eleki parce que to l'équipe to leki donc to leki mais ce qui est pour na mobile quand mbesi na tika théâtre pour muso so na kangi monzoko na nga pe na vai na ko na nga mais tema na lingango mingi donc kolobate ke za bayaka ka kuna oluka mbali so ibayaka bongo en tout cas bande ko na nga basi boya pour na musala parce qu'à partir de musala na yo ndé mobile be mutu libanda ko apprécier yo de conseil on a encore pesa ngwana na suki wana intention na ba acteur o travailler na bango mona ngopeto mona intention na mona ngote na mona ngote ngana yebi ke ba acteur nyoso na bango ba ende travail eza kwa makapi ay pona lukambalite mani ana groupe ay pona lukambalite mani aza marié to na ba femme mariée o baza ba responsable mais ba na groupe donc ba yaka pona ko lukambalite balongola nano mwa interprétation wana mibali ba partout ngani azabo sona leo naza sûr pendake so bila linga mbali sona telemi nana ba stratégie tout ona ozula mbala malonga mais yana tina mon côté donc to bateke théâtre au contraire tam soso to koma ba diminuer biso ba kitisa yo parce que za fille à théâtre ne ba lo ba ne ba benga ngo théâtre ka ba fille à théâtre ba bandumba do bande on a biso a poto ya libanda ba maman na biso bozala ka teke so bo moni fille moko sa théâtre ay ko luka via mobile ay ko luka mobile non c'est archi faux aende musala po linga ngo mingi po makambo to kuta na kanango ba attaque to kuta na nango na monde ya art ceux qui yango kaka to yelaka mbesi to tika po na mutu mususu abandi art première pièce et foulier mobile moko sepeli na ye abali mais au moins na continuer musala poani parce que linga musala na ye donc zaka pona mbali te wana nga ndimi na ngate na bité soko linga peut-être to sola te moi deux acteurs pe à groupe peut-être moi salutation moi ni moi yo mo tenga na oponate waza dispo waza na besoin a loba moi li loba na ye et ça la bien ye moko parce que so nga na poni na obanda na nani na osuka na nani wana komi maman moko ya injustice ona okabola mais c'est même bango moko et ça peut na jour mosusu lelo ozui bango jour mosusu pe ye moko amisali émission na ndenge na ye et ça la paie bien donc nga na ko ponate bazali. Ok, moi j'aimerais qu'il y ait aussi ça non comme ça na tourner ga tout monde ici sur bango les problème exacté donc ni on se bat bima donc auto batama
hein o baba tama pe ba bima ba fula ma ba kende liboso pe na pesa o pe na balobaka ba kende wawa donc msana bango et frappé bango en plus tozo recruter hein tozo recruter o amoni kende konaye aroza na biso elongo aye na ye maboko porte ya poleli to yamba mutu nyonso to sela mutu kilo lendo te to genda pena ndako mutu te ko senga ke ngapo na chef fo pianga ka mbongo na mela bière donc to na vie wana te mais yana mutu soko chano munoko e amoko za no sopeka kabela ngai senga ngai epesa ngai to senga ngate mais kabela ngai pesa ngai sombela ngai ngaza bongote donc ngai na bongote en plus nana ba chef o ba bongote nana ba acteur o ba lelanza la pamba te donc mutu na kwena ye a bunda de ce qui yo o vanda balie sakayo motema pe na mutu do na kanyama te moni parmi batu na kati wana ngape nazali donc ce qui yo balie sako o lala na mabelo ebi mosité ça le fort somba éponge fouter l'andaku yekola ko futa ndaku ne fisque à $50 aux studio bien au vendre do tika o vivre na sima bato o bana ko loba n'importe quoi o bana ko continuer ko panza yom to panza o sepela na moment oyo biso to évolue na kwena biso mais yo ça le fort o bonga hein ki gros do e loba ke lote lo lendo e futa kate do longola mo lo lendo la takana parce qu'on a rien wane lote ngana ngane lote nana ne lote na bipe musala te mais yo penza wane lote o ba sombelo na lipa ba sombelo na bière de loko non nyonso ba futela yo donc olukato continue ko pesa batu ba bon ba nere mata batanga kombo na yo ba dig donc nana kitisa yo na déjà wana te parce que vie na yo ngana yebi angote lobby na yo na yebi angote mais en tout cas c'est l'effort d'oser kombo a GLM kombo ya la payote kombo batu nyonso la payote bobo sana so boyambaki actrice moko ya la payote o ya la payote boaki bino boyambi ngana zonga asimate parce que ngana yebaki so imbolo ko azongi sima azwaka masasi donc na suki wana vraiment wana tout ça pour ça développer j'espère que le message est déjà passé mot de la fin na yo programme en mouvement bo travailler dernier puis bo bombel bango nini na moi oyo okiozano ya compléter pour un public na yo moi dédicace pour que to chité na programme en mouvement to répétera chaque jeudi na Etchétéré sur Popo Kabaka en Éthiopie to répétera chaque jeudi chaque samedi de 9h à 14h tozawa tozaka tozaka bien tozaka na mutu nyonso toya ko travailler nde bato nyonso ba travailler quand même nga moko temana yebi na mpe musala te na répétaka on a besoin na matcha moi dose wana isalake na sepelisa bino bandeko na ngai donc na koloba bambote belé na mama na ndona bambote belé na ya Cornelie mama bana biso koza na Suisse na pièce vraiment bambote belé nzamba pambola bino bambote belé na ya ntimba ya na moko ya ntimba kubinga ya na moko na lelo fo kane yo linganga kane ngote ya ngai ke bunda bundo rolonga na pesi bambote belé na pesi papa na ngai pepa manoka pepa kamano les ba vitesse ya maloba moso le bebele maman bebele bosanaka pepa kamano bambote belé na pesi raf soki ndo nanga moyombe bambote belé do bayombe nyonso ba swahili balu beza te katanga kaka ba Congo batabandu le bino nyonso na linga bino mingi na problème a bino ba fani nanga te na sepela na bino mingi remarque bosala ngai yango ngape na salaka na ndimaka na zarate ke mutasala nga remarque na loba n'importe quoi donc na pesi bambote na famille na mobimba na bana nanga bandeko na ngai ndaku na mobimba na pesi pe merci donc na kunabité na pesi pe na merci na nzambe tata mokeli na nyonso wa bundela ka bana na ye quel que soit ba problème ya bundela biso kaka ezala ko nde balobi na Esaïe 54:15 o nyonso ba kosela bino makita bango moko ikobaloka do ba complot na bango nyonso ezongela bango moko na kombo na Yesu ngana za na problème tout motema na ngeza pembe nana besoin mutu nyonso na la payote afulama zaki pe un peu bloqué tika to bima na kombo na Yesu. Merci beaucoup, j'espère qu'on a mot de la fin na yo.
olaki bango ba œuvre te no ke bozo boko sepela to na film mususu na boy ba yiba titre pona na ko tanga nanga so boyibi na yebike boyibi mais histoire eza différent film na biso mususu ezo ya kalate motema ya mwasi hey ya wana eza sukati wana penzeko za la suka na film donc tozela su ba commentaire na bino tozela su ndeni beaucoup apprécier to ça l'effort ceux qui na premier film bon moni mo ba défaut au côté caméra au côté nini au bon mon moi problème mais ça suite ya ba suite ya technique mais prochainement film zoya et indati egoinda pour ba principal baza motema ya mwasi aïe wana ezara écrit par yo moko ba idée ou ta pa na yo mo ou comment en tout cas toza na scénariste na biso o ba négligent o ba kitisa o ba diminuer o ezaka eza na idée na yo bise papa yaka tala histoire eza boye ya sani akomi abongisi Saddam Love Ekila bobwaka kie naza utile la payote a toujours likolo la payote vraiment ça dit maman bien zébélé beau sentir quand mon maman présidente ndengaza azama tout en joie tellement heureuse et d'avoir la payote donc ça dit maman bien ezava nane sengo makasi parce que toleki na beta po ezapé la tristesse et l'attaque o mekakoto mais nzamba lobino ezangonga na bino sanine bobima bokende liboso donc nakolo ba merci encore na nana takaza la patrona nzambe penza o balbana nyachiluba nzambe kakubenisha na boye ko pesa na mboka na pesa ya baluba so yo telema pour na fin to pesa ta salutation pa ba artiste nyof et mot de la fin no lo boya au telema ça artiste mususu ba keke na bango parce que air boye za quand même retard basi ba kei bon mais ça problème te ngai na telemi on a part na personne mwana ya mama mwana ya papa mingi be ba te je l'aime parce que là abréviation Gloria Mambo c'est-à-dire Gloria Mambo oh papa oh ouais je vois qui na gloire to qui na nkembo to ko zwaka G ya pamba te photo so penda G L M. Merci beaucoup vraiment Congo Amérique merci vraiment parce que au ça qui temps na yo ya sola na biso j'aimerais qu'il n'a pas non j'espère te libérer na biso yo oh ya aux amis non yo fan non c'est presque tout en tout cas na pesi ba mbote nyonso yango na lobby na ebité so za na mutu na bosani en tout cas limbisanga hein bolimbisi pour ba kombango il est belé. Merci beaucoup vraiment j'aimerais que Pia Mbemba ozulanga mo bactère ne fils que attend moi salutation parce que tu écoutes on a lié à répétition vraiment bonjour maman bonjour papa nga océan voilà la pesi mbote nanga na grand frère nanga edanga code morotoza na Willy Moucheni 00243 vieux yangwana Lisette Ipaki na pesi nyonso ba mbote numéro nanga ezali 090 30 82 830 film asikezo ya donc film ya lengi oyo sala bino bien na bandaku donc voilà yangwana na suki wana merci beaucoup vraiment c'est un bombel bino ya lengi moi belé bonjour ndeko nanga mobile bonjour ndeko nanga ma présentation bana poto ba découvrir oui nga kombo nanga Gloire Boboto garçon moza motema monene bolungwe belé oui mbote nanga pa ya petite sœur propre Brenda Bokila Gasti Masamba na grande sœur propre na Bella Toti Ilongo na moninga na Betty Sinda donc pour na motema mo sezoya na principal premier principal donc bo CP la makasi mon numéro ça là bien 085 433 2014 donc so bengi bozwangai bana poto ezangai Afrika kabamba donc nazara Afrika sur scène na pièce o euti ko leka scandale na jouaki Juja na ibagi moi trop bana poto pe ba monaki sepelisaki bango bapesaki ba remarque na pièce ekoya ya motema mwasi naza pe na numéro mususu na jouer Noël Kambembo mwana Belgique et puis bambote mingi na Zlatan Pro
hein, Zlatan Leboukou Pro et puis Christelle. Donc nae bio osa vraiment de cœur. Numéro nangeza 089 67 28 922. On a un numéro ya Africa Kabamba. Bonjour maman. Bonjour. Ma présentation bana poto Rolanda yo ba découvrir. Nga babinga komba Samantha actrice ya sika. Pesa elengi. Mo za siro pesa elengi vraiment. Pesa elengi bo découvrir nga ba pièce okoya. Les 42 maman lobaki na motema ya mwasi pour mona ngai et puis na pesi mbote na nga mingi na mama na nga mama nene ki ta kolo ba chombo. Ye mtu vraiment ya na izini aya ba chombo. Puis na bossa na te Freddy Odimba na Londres. Ngai 82 21 11 910. Vraiment merci beaucoup maman. C'est bien Béni Chama, Béni Pongo. Acteur na bino bu sentir dans na scandale bu moni vite sage. Bon. Migole oya subo tumba masusu dans pour to bata show. Donc to bato to ye pe na pour tout longola ba onyo so bazalaki. Donc tout longola ba onyo so boye ba kiona pour toi na vite sa makasi. Bon ba salutation na ba non na ba parents na père na mère papa Pongolandu l'artiste, il pas artiste ya ara. Maman Yvonne Bosuku. Na maman nanga GLM, so yete davité so na habité, so na rosugane. Na prophète Jérémie Pongo, na pasteur Ivasana. Masana nga Eric ya meter ya nzo. Na ndenga nord na Paris, ya sa ya Sandanduité, Hervé Nuité, masana nga Chicharito Djogo ya diga do ya Lubakute. Numéro de téléphone 081 69 76 153. Ah, tout ça, pas ma chef. Hein? Ah, donc, bonjour. Hein? Ouais, bonjour, bonjour, bana poto. Nabi Kebele, bah, c'est Pele, Moni Saddam Love Ekila. Donc, yo. Naza toujours dans le monde art. Nabi qui na scandale, bo moni nga joué médecin. Et na monté ma moi sipé, bo CP là. Nabi que scandale bo sipeli ya trop ba o ba moni to meken pe ko timo la histoire na bango bolimbisa eza na ba famille mususu bazonyo kwa mafaki to bimisa ba secret oyo parce que ba tika marambo ça peut-être ba yana l'équipe lelo bazo continuer toujours na bolingo ya on to ngato longola ngo nabi que belé ba sing ba numéro et pa ya maman na takaza a mutu apesa ya oyo apesa akokate yango eza ko mieux besoin numéro na nga plus 243 89 72 91 868. Donc plus 243 89 72 91 868. Donc salutation na beaucoup plus na yo journaliste. Merci beaucoup. Ngoy hôtel Abisso et puis na mukolo chaîne. Na ba fanatique nyo surtout ya ngapi na ba tout le monde batala ki scandale. Na ba obotalité bo continuer pour tala ngo toujours to bi za la place moko. Nous allons à ECP, ça pas na ta casa, bolanda biso wana scandale yango esili. Motema moi si to bombeli bino calamité besoin. En tout cas, bozala dessuté, to ye, to comprenez ba souci ya bino keno to longola ba fertilité. Tout ça biloko eza bien pour ba parents batala yango to elino ba filmer ya bien OK. Parents vanda moi naye bazui les soeurs malamu et munam a trouvé par naye atambola na bon chemin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, puis Mbemba, tu continues, tu clôturer Nabiso et puis l'autre chef. Hein? Bonjour. Oui, bonjour, bonjour, papa Boni. Qui m'a vraiment peut-être les carottes. Moi, présentation et puis l'Ilobanoza, on a bateau Orlando partout dans le monde. Ouais, ngaï comme on a bien clair nourrisson. Pas un bon disciplinaire. Il y a la parole des stars. Donc on a assez bon pour tout le scandale. On a joué avec Jika. On a eu bien clair nourrisson, vraiment. Somme. Ouais. Moi, salutation et puis numéro de téléphone pour au bazar pour ça aux oiseaux. Ok. Numéro de téléphone, vous allez plus 243 89 55 99 Misatu 16 Nasuka. Moi, je rapidement, Julie Maseko on a Paris, Jocelyne Maseko on a Paris, DJ R Supersonic et Dorcas Alvaro on a Paris.
Maître Parking Anini, Ninette Tumba. Vraiment, merci beaucoup parce que au côté de awa to binga ya dojo. Oyo, donc au côté de dojo, makambu donc biscuit to ça la montée ma moi si parce que tout va se monter à moi si. Au moins morceau principal. Makambu. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment. Pierre Mbemba. Pierre Mbemba, j'aimerais qu'il y ait un kabouana, maman abiso présidente. Je l'aime surtout que on peut savoir à poto ata mbotango suka. Nangera na sala pembe na yo, abato sa mbotango suka. Donc pour na lelo, j'espère que te suki na biso wana. Bande on a bomoni quand même quelques personnes ba jouer qui bien sûr bamso bazate pour comprendre mais o boluka ki bo bando luka ba numéro donc ma pesi bino quand même ba numéro ngana pesa na soutien mais bande ko ba pesi do boza quand même na esengo ya o boza ki nango posa bosa biso ba remarque muta interpréter ma bête ba pesi numéro bosa biso ba remarque et ça la biso bien na pesi bande on a nyonso Narcisse Boy na pesi bambote belé na pesi Karine Boy bambote belé bino nyonso na pesi vraiment bambote bana poto nyonso eska suki sa ki do kawana na suki na ngana na pesi pe ba gros bisous bambote belé nzambe alika na bomba biso pe tozali bo sambela pe pona biso to évoluer to kende liboso makamusus o bato musu bazo préparer ezongela ka bango moko donc elonga na koloba ngwana na linga bino mingi na mitombola na ngate pona na mabele aya nzoto ya na mabele lolendo ya pamba et logote donc merci merci beaucoup. Ouais, c'était Congo America TV de lui-même Patrick Mbouya Pat 5 depuis USA. Là je remercie encore Batonio soit soutenir bien bravo. Votre premier artiste à la presse congolaise. Et là, je vois mon caméraman incontesté, Pierre Mbemba, Lionel Messia, caméraman, hein, parce que c'est lui le premier soutien de Bibien Bravo, parce que Tambola Nangai, partout vraiment à Kendaka. Je remercie mon vieux Willy Lukanga Easy Cargo. Je remercie Brader Swami depuis Chine. Je remercie Juvenal Mboula, Bato Basimba Rangai, famille Mombambungu, salutation à Bino, et puis famille Mombambouya, salutation à Bino partout aux Swami. Laetitia Vangu, Bato a soutenu Bibien Bravo, Laetitia Vangu, Nagati États-Unis, Chantilly Sefou, puis à même Ngato Boara trop. Vraiment, pour aujourd'hui, j'espère que vous êtes satisfait déjà l'élément au suivre. Je dirais que abonnez-vous vraiment à votre chaîne Congo America TV. Vous ne serez pas déçus. Abonnez et puis scotcher, branchez. Vraiment, vous allez rendre vos alara et vous allez bien. Pour aujourd'hui, moi, votre humble serviteur, Bibien Bravo, et mon équipe constituée de Pia Mbemba, Onel Pambo et Dash. Nous vous disons bye et à la prochaine.